Nous vous saluons au nom de l'équipe technique de Congo Impact News. Bonjour et bienvenue chez nous pour nous la nouvelle Mokolo. Mokolo tozali vraiment président, topé chef, patron il y a chaîne monnaie Dosta TV. Voilà. Bayimboka toyebi plus actualité na biso ezali dominé na marche au salamaki lobby aux qui organisé na UDPS marche au babengi marche anti Rossard Malonda to kosolana mona mboka Dosta akosala déjà entré na ye to akoyoka pe avis na ye to pe opinion na ye par rapport il y a actualité Dosta boni ingeta otika na ntoza kaka comment combattant résistant naza résistant combattant na résistant de différence ezali entre aux combattant na aux résistant ba combattant baza ba escroc ba combattant faut que na IDPS na 11e mairie pour ba combattant na résistant donc na contexte nini yo okosa la combat un combattant c'est celui qui est en train de combattre non voilà ce qu'on a contexte ni la réalité nini yo osala combat d'abord pourquoi na tout na yo combattant osala combat pourquoi dans un pays occupé yo congolais mboka nous occupé osala combat comment bazakana poto ba boketu baza ba combattant hein vient nga boketu ayambo mais respect via za résistant abandaka na combattant nga comprendre ba monsolo muzu via comment résistant via za na résistance pourquoi parce que dans un pays qui pas vient l'ana discours avec boketu et bandeliti souka azo dénoncer toujours occupation congolais occupé bino bosa combat pourquoi bolinga bokena ba élection pourquoi na yo le boketu yo parce que tout boketu mais boketu za mon côté bazarana montonaye donc il passe naye petit naye il passe na komba commander iso na kati ya peuple mokonzi bazara pe na ba ipo waiza wana grand frère nanga ipo waiza vient nanga ipo waiza bazé belé mais so ok na kati ya CCDP romona vient nanga odombo grand résistant so ok na kati ya na structure maman Jesine Kasavubu romona yemoko maman Jesine Kasavubu number 1 donc la dame de fer résistante à munene so ok na kati ya pareko romona vie honoré nganda nzamboko atumba kuna romona ba maman candidat ok romona bazé belé ba résistant donc résistance c'est ça souka na idéologie toujours na cadre ya combat libération mboka na biso parce que qu'on se le dise hein dans un pays qui peut passer la politique té passer la opposition té passer la combattre passer la paix l'élection té tout côté non pena avant tout tapena na maman ya likambo na biso to koninga to non état de santé plutôt il y a mon mboka topé le président ya Bundu Diamayala mon ansemi pour de kokaki avec babaki tezali na coronavirus tout à fait il faut que tout na bateau babaki azana coronavirus tout na ministre de l'intérieur ouais IDPS comment on est à Tunda mais c'est Tunda général Kasongo Tunda général Patience Tunda au général Mujadji ya FARDC Tuna bango balobaki monantie mazaka liboma ba humain na CNPP est-ce que basi bazwa ki rapport médical na liboma si là pour le là comme na coronavirus si on a coronavirus médecin traité na coronavirus ministre de l'intérieur qui na hôtel Kasongo qui na hôtel patience qui na hôtel là bazana na coronavirus monantie il est très bien portant moi je suis son neveu na qui na hôtel là sans que obstacle les asuna qui na kota la place za monantie azana ba faculté na nyonso il réfléchit il écrit alobaka komakasala ka nyonso et il est très bien portant dans un coronavirus il n'est pas malade mais azat toujours na CNPP autopesa azana clinique universitaire tamba longole na CNPP pour ngaba bomwe na CNPP ba bomwe na CNPP nazolo bango jasim balinga ba bomwe na CNPP et marcheté comment expliquer biso ba membre à parti na ye vice-président à parti na ye na secrétaire général à parti na mwasi na yandako ba utiliser bango pour ba bomwe monantemi biso to yaki to zuifu d'information na to beti yango ba kokite ba komo tepa et ba longolier ba keko tiaye na clinique universitaire sous prétexte que ana coronavirus mais ba sali examen 3 fois depuis ça qu'il y a coronavirus plutôt et eux m'a toujours négatif yeko ta c'est kabango abiso kaza na maladie na nzoto nego ça la 30 minutes et kolimo yemoka lobi eloko lobi na nga yangwana donc monantemi est très bien important ba lingi ba bomaye pour ba kosa ke azana coronavirus et c'est comme ça que toujours là bon toujours observer bon mais il est très bien important dans l'espoir que azobima ba comment t'es pas que non ba moni eloko musuba osate que non tozong se nanda kunaye balingi bazong se bembe nanda kunaye mais ba kokite il est très bien important calamité bo moné mon anté mazamba déclaration déjà se préparer au sala toujours na rata combat libération ya mboka na biso Congo démocratique ce qui est vrai et sûr ba congolais ngana zoko interpeller toujours conscience mais surtout les politiciens koliana ndoki ndenge Félix Lelo azoliana ndoki
Lobby Félix a osanga nzela kokima. Sort ya ne mon nsemi kozala sort ya Félix. To mona ki Frank Dionga liaki na ndoki. Sort ne boyebi, Dio Mindonga liaki na ndoki. Sort ne boyebi. Donc, bon comprendre nani onga na obenga ndoki. Ne mon nsemi liaki na ndoki, ça c'est vrai. Na 2015 a kinde consultation, alias Joseph Kabila mais c'est police kana ba pesa ka émission. Après ces émissions qui na Congo central, tu as biso no ils sont en ndenge le kagime. Tango ayeko c'est relaté biso tam suba msuba yebi. C'est-à-dire quoi? Mais c'est Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Donc comme en 2015, alors qu'il n'y a pas moyen d'organiser l'élection, il faut à ça la consultation, na groupe religieux, à ça la consultation, na classe politique na biso, donc la majorité opposition, chef coutumier tout ça, de façon que basangisa makanisi na on a société civile bien sûr, basangisa makanisi na bango, ça la dialogue pour que ça la transition il y a 2 ans et par la suite va préparer l'élection ensemble. Parmi politiciens au bazaki d'accord dans la proposition de M. Kabila, y compris ne mon enseigne. Bon, parce que je parle, c'est de lui que je parle, à Kende qui va faire une mission qui est dans Congo central, en tant que leader de Congo central, à conscientiser les Congolais à Congo central de façon que y va ça et donc, le gouvernement 1+4. Na 1+4 wana na compte ya Congo central donc ils ala baluba ba Congo ba Swahili na Bangala. Donc y azala leader ya Congo central ma vice-président. Et en ce moment, il y a un moyen, donc il aura plutôt cette moyen-là à faire développer la province de Bango. Et puis, après, il peut que non, parmi vous, il y aura des députés, des ministres, des notables, des postes, tout ça, et puis, pour développer ensemble la province de Nabiso. Tant que nous avons tellement de lignes, des Rwandais, des Fulamela, mon antime, des Bamba et même Mabanga. Place Moussou, message, les gars, place Moussou, Boyakaye. Alors, il s'est fait qu'il y ait la déclaration, tant à comprendre que Simbagité, alors que nous n'assistons pas participation momentanément dans la scène politique. Mais tant où, avec se ressaisir à ce qu'il va faire, et ça, c'est que Yena Kabila Bapotani. Pourquoi Bapotani qui Azaki parmi les politiciens au Bapesa qui risque de la campagne la transition il y a 2 ans, Kabila tika en pouvoir en 2017, va organiser l'élection. Là, nous sommes en 2015. Alors, il s'est fait que première concertation donc tobengango dialogue basala qui a cité de Loya autobenga dialogue à Kanchach avec Edem Kodjo paix à son âme mon ete mazaki partie prenante taba komi kuna moyen ba bimisa sous 4 vice-présidents ezalaki te ba ko bimisa premier ministre ba to bazaki na promesse ya ba premier ministre ya liboso na compte ya IDPS Etienne Tshisekedi amulu ba pesa ka kombo ya François Mwamba apesa kombo ya Chilombo obo benga le Chilombo Antoine obo benga le Félix Tshisekedi apesa kombo ya Sami Badibanga na compte ya ba contact mususu oyo kanamba zwaki la fali babimisa qui na biso ko nanga la fali babimisa Vital Kamerhe premier ministre to babimisa ne mon antemi premier ministre azaki vraiment un espoir mais Kabila dribblé bango ayko bimisa Sami Badibanga par rapport à l'accord ya Ibiza na Venise oyo Kabila na 2014 a signé na IDPS na levé Tshisekedi Albert Moleka et consort et résultat comme ça là que bapesi mon ensemi vice ministère moko allez ba ko déjouer bazu papi mon ensemi maboya kango bazu papi Mantezolo ba nommé de force mon ensemi abengi ba cadre parti na ye abengi ba sita ba maître Fula secrétaire général sita chef de bureau politique na ye et pas bengi papi Mantezolo secrétaire général qui ancien secrétaire général ABC bango lobi ke Kabila asakana na biso babiloko na bokota yango te lokola papi Mantezolo asiala ki mbongo na ye ba promettre ba pesa ki ba garantir mambo belé il était obligé ya kokene kokota na kati ya gouvernement ya transition o ezaki résultat ya ba dialogue ya ki ya cité de Loya de guerre et banda mon antemi ayeko bengana papi Mantezolo na kati ya parti mon antemi a fâché abike ngai na Kabila to signaka bakor to signaka pour na massacre ya le 24 février 2008 au basala na bundida ko baboma plus de 5000 personnes babwaka batu na fleuve rapport eza na Monisco et bomisa Chebeya et bomisa bato belé comment Kabila ko saka na biso d'ailleurs il ne s'appelle pas Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe qu'il rentre au Rwanda. Est-ce que les Rwandais peuvent accepter que au Rwanda, ils peuvent accepter que un Congolais devienne président de la République là-bas? Est-ce que moi le baron pour babi condition mentale faculté na yé marambaloba est-ce que ça lukuta? Est-ce que comme Joseph Kabila comme on les années? Hippolyte Kanambe Kazemberebe, c'est connu de tous. Maman nae Marceline Kanambe, madame Marceline. On ndekona utako ko bima ah le bi ya zali mwana ya musée Laurent Désiré Kabila.
Ibrahim a reconnaître qui Hippolyte Kanambe te aloba ki azali mwana mais azande ko otam so ki para famille na bien ndenge aloba ka j'ai suivi Ibrahim à la lettre nalandi ba propos na très bien na analyser yango alobi boye tout celui oyo azokomi benga mwana ya Kabila azo porter combat Kabila ça teste ya ADN d'une manière indirecte ka que là Hippolyte Kanambe ba jeton nalanda déclaration ya leki na bango mobali moko ko mona échappé ngai so continue na YouTube betaka la famille Kabila akima awa na 2012 balinga ba bomaye na linga bomé selon bango balobi que non Joseph Kabila linga bomaye nalanda déclaration ya mobali ya Aimé Kabila o ba boma na système Mobutu voisine nanga nalanda déclaration ya oyaza na Afrique du Sud comme on est kimingai bana ya Laurent Désiré Kabila ba reconnaître ba Zoété ba reconnaître ba Jeannette ba reconnaître ba Kanambe te. Vous comprenez? Donc, on est dans ma famille, entre parenthèses, c'est comme ça que mon antenne m'a tombé kaka et Suisse Nangwezali va utiliser Papi Mantezolo comme c'est quelqu'un oyo afin d'agina leader naie, aïe va prise de leader naie pour que ateka plan naie et puis bakanga mon antenne. Mais guerre récemment en mars 2017, nous sommes yebi tango fort on a kanya bakitana ba commando tout ça, ça la guerre nane mon antenne. Donc voilà. Donc mon antenne bref. Asa leader ya Congo central, asa na mission au ancêtre ba pesaye pour na rebundela non seulement la RDC, donc la RDC en particulier, mais Afrique centrale en général. Donc vieux asa en forme et en super forme calamité pour mona ya kobima à confondre tout le monde. Ingeta. Voilà, motuna mususu dodo na yo par rapport à marche à lobby. Yo mona qui c'est une récite, to moni IDPS, le to confirmer que IDPS ali toujours parti munene, o ali toujours le parti à peuple. IDPS parti à peuple par rapport à quoi? C'est une récite. Non, IDPC est allié. Et puis, mot d'ordre, non, mot d'ordre, IDPS, oui, Bakaboli, Bambongo, Bakaboli, tout ça. Ba question za yo ba réponse na n'est-ce pas ba pesa ki ba wewa ba mbongo ba tia ba carburant na ba moto na bango ba motiver ba tuna ba mbongo ba wewa ba sala kuna mingi ba kenda kita mususu pona ko mema ba tout gratuitement biso la ba course na bango na mais c'est pas que pour ba bima na to bundaka na balabala to za pe na mituka te to za pe na ba moto angoti to senga nani mbongo nana pesa biso mbongo to tambola de forma kolo uti matadiki bala kuno bimiti gare centrale outi kingasa na suko bimiti gare centrale totambola makolo na pesa biso mbongo na sombela biso mai na sombela biso koka IDPS nazo reconnaître IDPS ya ba Valentin Mubake ba F Bazaiba Albertine Kilembe ya ba qui Albert Moleka ba Mavungu ba grand frère nangai on a respecté trop Jacquemaine Chabani IDPS yangwana viens pas agine escroc leader na bango ya IDPS azaki na escroc via sa bere rebelle to komi donc vieux aza leader donc aza professionnel ya ko rater ba penalty ba tiele ba penalty combien de fois soki Tshisekedi azaki un beau politicien ndeto yebaka Laurent Désiré Kabila te ndakota na mboko te donc lokola kufa te lo ba mabe na été mais IDPS ko benga le parti politique a munene ndambo kenda pa Valentin Mubake ndambo kenda et pas Mavungu ndambo kenda pa Albert Moleka ndambo muso eze pa ya Chibala IDPS au WAC, coquille vide, un coquille vide. Je suis désolé. Marche na bango, oui, bah ça là qui marche na bango. Mais objectif, il y a marche na izanine. Un parti au pouvoir, bozo lukani, bolingini. Pour la qui ça, pour la coloba non contre candidature ya Rossa. Bango ba lobby et si comme on a parlé du peuple pour nous déposer mes mots. Bango ba lobby état des droits. Est-ce que les concepts état des droits, bazana ba juriste na katite, batu na Jacquemaine Chabani. As avocat munene grand frère na respecté ke mingi batu na ye apesa bon explication ya concept état de droit mibeko charte occupation obino bobenga constitution parce que ngana reconnaître ka yango te il y a un article le biké toza na régime ya information ça c'est vrai mais vous avez écrit bokomeli hôtel de ville a bengi bino bofandi bo signer a contester le biké to lobby oui bo ça la marche parce que nous sommes dans un pays démocratique selon vous. Nous sommes dans un pays occupé. Le pays est occupé. Mais, dans le contexte où nous sommes en Mboka, bino lobi qui malade des en Mboka. Boboyi 20 personnes va siéger. Bobeti massa c'est ndako mon antemi parce que mon antemi mazagi n'a plus de 300 personnes dans résidence naé. Bolobi que 20 personnes va se réunir té. Bo confiner ville à Kinshasa. Bo confiner commune à Gombe. Mais bolobi que bo ça la marche. Bon, Félix Mtaloba que non, tu vas marcher parce que tu vas t'embolater, tu vas faire 20 personnes, tout ça. Mais Félix est où? Pour qu'il y ait dit, il dépasse Bobby Maté. Mais c'est son parti politique. C'est lui le président national du parti, de ces partis.
Vous comprenez? Pour vous dire que eloko bazo sala ba yebi yango te. Bino parti au pouvoir. Boza incapable de recevoir mesure. Boza na pouvoir. Bon assumer bon gérer autre chose. Ceux qui bazo Ronsard bon, ngalaza na etalingate. Ronsard wana obango ba bundisa. So babi que no atikala na seni. Mabeza. Boza déjà au pouvoir boza na ba faire, ça fait 2 ans. Bozo ko jouer lamentablement. 2 ans il y a échec déjà bozo consommer. Sikoyo Ronsard atikala to atikala te abino ni nakati. Parce que si vous avez une élection, vous avez un dosta, vous avez un maître, vous avez un CENI. Ce qui Félix Azan a postulé candidat à IDPS, vous avez fait échouer. Bon, attends que vous avez triché. Pouvoir est dans la Kingakat. Kingakat est dans la Moutuna qu'on a mis en 2023. Attends que vous avez besoin de 5. Vous avez un CENI. Kingakat a reçu. Pourquoi? Parce que le pays est occupé. Donc, manière où vous avez besoin aboutir à l'elo comme côté. To luka, to sangana. Comme un seul homme, na idéologie. Na c'est pas là que vous foule na balabala. Na bi foule wana bobima ki bozo ki nanda pour quel but? Batu bakufi. Il y a eu 4 morts. Il y a plus que ça. Il y a eu 4 bon, plus que ça. Bon, il y a eu 11 morts parce que Nazaki na maîtrise nangote parce qu'il na comprenait que on a la mona qu'il y a eu 4. Ce de plus que ça, informellement tu as eu 11 morts. Sans compter plutôt le nombre de blessés. Il y a un policier qui banga mouté Panzani. On a la monaki. Mais avec tout ça, est-ce que le but ça la mieux que wana? Tobimima une fois pour toutes. Félix a kende. Au moins une solution zani. Félix a kende ambassade des États-Unis. A rédigé lettre officiellement. Il y a démission naie. Et puis Félix a fait un pardon au peuple congolais que Bolimbi Sanga il a gagné une élection. Massa nanga fallu Limbi Sanga. Les akika berre, les akika mativisme nanga, na lingana rempli CV nanga. Mais Bolimbi Sanga peuple congolais na kanza na encore déjoué ba Rwandais, bazunga en otage yango na 5000 Bolimbi si na démissionné mais tout ça na biso nyonso poto bundisa ba Rwandais. Et loko Félix a ko sala yango mais bobimi na balabala o no to boyiron ça. Pourquoi ils ont engagé Kayo et bah propos wana non ça obanga te bah propos ezaka ils ont engagé Kayo réponse Congo eza Congo na biso mona ministre oyo na yo journaliste côté na résistance oyo invitation mo cordial ngana pesio. OK voilà on a ezali mona mboka dosta motuna pende asuka poto kwa kokabula ngana yo to mona ngo lolenge photo ezali ko circuler sur la toit madame l'ancienne première dame de la République, Olive Lembe, à côté, il y a famille, il y a Caméré. Yo mona ki ngonde ngeni basu balo baka ezali déjà ba manœuvre oyo et ko lakisa ke ya quelque chose moi ko changer ma solo na ngambo avec. Est-ce que obi ke Olive Lembe c'est une dame oyo ngana respecta ke selon l'entendement nanga. Na respecter dans quel sens? À cause na mobali ya zoba. À cause na mobali za mal aimé. Mais Olive Lembe a faire accepter mobali na ye. Akokotsa mobile nena ndaku na porte ndaku na bino. Akokotsa mobile nena mitema na bino. Akokotsa mobile nena ba esprit na bino. Olive Lembe wana. Une bonne femme, c'est une bonne femme là, on doit le dire parce que tout le monde lelo a cause la culture, a cause la chant, tout le monde a que lelo ko congolais presque nyonso comme kolia biloko mingi zota na égal. Ba kabolango fele. Donc ça a bas prix. A bas prix population en bon côté. Bien mobile nena zaki na ba faire. Mobile nena c'est pas zaki militaire. Azaki général, non? Mobile Naza général major. Adidas chef, a un salaire à combien? Gradé d'élite, a un salaire à combien? Si vous mobile nous fout à Batou, salaire il y a $50. $50. $50 on a ba loger bangote. Kalu fungula ya ngwana, kendo tala bango ba vivre le quoi ba sinistré. Na kalu fungula. Na ba officier supérieur bazawana, ba vivre le quoi ba sinistré. Kendo tala maladie za na kata kalu fungula épidémie makasi za na kata na condition ni ba ka militaire za. 18 ans de pouvoir, à l'aise Joseph Kabila, Tongi combien de cas militaires? Si vous avez le biquet, à Tongi alimentation, à Tongi chambre froide, machin, à Zosa bilanga tout ça. Si vous avez un biloko ya zote kana somo na moyen nini. Parce que ngai fona zonda ko fouté là, ba soda ba botaka trop. Tam soda muzala, azana gradité, mais azana 9 enfants, 10 enfants. Alors beaucoup la bande. Anaka maladie. Bana foba lata, bana foba lia, matin midi soir, bana foba vivre, bana foba tanga. Même si vous comprendre. Donc Olive Lembe donc tout ça dossier entre parenthèses parce que ngana za na kata danse on a été puis ngala ko se conformer na kata blonde parce que c'est une bêtise. Na ka ya visite na ye ko la madame Amida, moi c'est à Caméré. Amida a 50% indienne. Et puis 50% za na Mutabandu. Za congolaise tout le bana en tout en. Za Mutabandu. Tata na za indienne. Maman na za Mutabandu. Mais bote mi on a culture. Tutsi. Aza occupant na RDC.
batoloka ba caméra na temps biso to libérer Congo caméra au sa prison à moins qu'à mikoufé l'avant. Bato so beaucoup besoin que ça bon encore batuti mon amboka dosta. Lelo caméra a commis tout. Yo za journaliste non? Oza journaliste elle a information non? Luka information. Information et puis inviter à émission tout ça la débat na sujet nationalité à caméra. Na peso déjà rendez-vous. Luka information na sujet wana et puis inviter na rokimate. Na roboya opito ebi so benga na yaka. Tout ça la émission na sujet à Vital Caméra. Nationalité na Caméra n'a jamais été congolais. Caméra n'a jamais été congolais. Tu sais que la salle qui 2 ans en Rwanda, 2 ans en Rwanda. Na Valentin Moubaki. Le père ou Tshisekedi, Nazo Baïtien Tshisekedi. Félix, comment est-ce Tshisekedi? Comment est-ce Félix Antoine Tshilombo. Félix Antoine Tshilombo wa Mulumba. Tshisekedi eza kombo ya tata na bango, ba pesa e kombo na epa ya. Non, moi ka lobe comment sous Félix azali congolais. Non, Félix tata na za congolais, maman na za congolais, mais Félix ndé aza irresponsable, aza lâche, aza irresponsable. Et puis ngala ko soutenir jamais Félix, ngala ko fanda tena betel sola Félix parce que lelo malheur na RDC comme na Tshilombo. To komaki na virage ba corps ya 5 et comme ici Kabila na suka biso to kanga Kabila catch. Nani apesa Kabila souffle tata na bango Etienne Tshisekedi. Bo fanda bola la pongia ba bébé. To akotika la protocolaire biso to ozwa nini primature to kumbela masolo to rotiela ba Kabila tika la président de la République en 2018. Lelo aza chef ya Tshilombo. Tshilombo vice-président de la République Kabila opesa ba ordre. Kasi mambole kana mboka boyo. Tshilombo aloba non? Un ministre a manqué face à face dans le conseil des ministres. Nazong sa moi mke sima na 1+4. Nancy vient d'engager un peu à contester. C'était un certain Roger Nimi. Azaka ministre, je crois, sport pour les comptes du MLC. Bazan a conseil des ministres. Bemba chef Nazana, Roubero, Banana, ministre, alias Joseph Kabila, a dirigé le conseil des ministres. Roger Nimi a manqué Joseph Kabila respect pour na naïveté, na irresponsabilité à Joseph Kabila. Tu connais la suite. A manqué respect, Kabila comme Bemba a dit que je ne vais plus voir ces gars. Pour des raisons peut-être il y a peine à collaboration, Bemba a changé hier. Mbala moko azaki révoqué. Bemba a remplacé hier et pas je crois ezaka egwake muta remplacer hier. Ezaka automatique. Un ministre Joseph Kabila en 2016, vice-ministre je crois énergie ou il y a industrie quelque chose comme ça, il y a Rwandais boy. À ce qui que c'est masturbé dans cabinet à Moussala. Tant au rapport qui pas chef né Kabila. Réaction Zakini. À la seconde azaki révoqué. Mais un ministre de la justice a manqué yo Tshilombo respect na conseil des ministres. Tshilombo telemi akei. Et ça la la tata ofandi tata moi sina bana boso la mamba famille na bino. Tata baza na réunion à famille et que moi na moka se comporter mabe. Tata au lieu a frappé, tata a telemi akei. Et ça irresponsabilité. Les lobbies bolobi les peuples, bango balobi les peuples d'abord. Mais ngana lobby c'est la famille d'abord. C'est le ventre d'abord, c'est du vol d'abord, c'est le détournement d'abord, c'est le Rwanda d'abord, le Burundi d'abord, la Zambie, la Tanzanie. Mboka est occupé. Est-ce que vous savez que Centrafrique a occupé ma belle nation na Équateur? Vous savez que Zambie a na Katanga? Vous savez que Soudan a na sol congolais? Vous savez que Rwanda, Ouganda, Burundi baza na sol congolais? Yo le kono yebi angote. Bino siko bozo bunda Ronsard, Seni, machin tout ça pour en faire quoi? Bokene na élection en 2006. Bemba gagné. En 2011, Tshisekedi a gagné. En 2018, Fayoul a gagné. Si vous voulez que l'élection na élection, boyebi ndenge go soukela. Pourquoi ba congolais tozo lingana? Même Zoba, ba tchake le boko na poche deux fois té. Zoba oza kizenga tangara so le boko na poche sikoyo. Tango ya pour la seconde fois, a otangselo soyi. Pourquoi? Parce qu'il comprend que muto azo yibangai. Le pays est occupé. Nous sommes colonisés et pas Rwandais. Le problème c'est que tout ça la résistance, tout résister contre l'occupation, tout ça on a commencé à bouter ennemi libanda, tout tika na mboka na biso na maboko to libérer mboka. Après tout fandi ennemi en nani. Bon qui pas Roubaix aux Congolais. Jeannette Kabila qui na préchoir et Assemblée nationale. A lobby que je suggère à ce que qu'il n'y a Rwanda comme 5e langue nationale na RDC. Qui est ce député là oh bozo mbenga ba éli à peuple o ya contester. Personne pour ba que bazaki nommé. Ba que non attends. Il y a eu des journalistes et les bazou CG dans l'Assemblée nationale. Oh lobby bino bobetele ba maboko ba Daniel Safou ba Eliezer ba Christelle Vwanga ba Muke. Nani o wana a telemaki a lobby ke asala ki mention moko contraire.
bazobanga keno so batelemi ba contredire Jeannette Kabila ba kolongo ba ko invalider bango pourquoi parce que bango nde banoma bango omoni Daniel Safa kina otika bouquet de fleurs à l'occasion anniversaire ya Jeannette Kabila ba meli champagne azwi mbongo na ye mais Daniel Safa ngai amenasanga aloba n'importe quoi aloba ke aloba atetanga même de l'ANER nga za agent ya ANER bato mingi pe baloba no bongo mwana mboka Dosta na ebite ozanga pe na ko banga la jalousie pure et simple agent ya ANER numéro matricule nanga ezaka wapi ezaka nini et puis nanango oyo apesanga notifianga na ANER oyo notifianga nani oyo nga na samba pa Kalev arrestation nanga 2014 ngai na Francis Kalombo to bebana na plateau télévision Francis Kalombo akangisa ngai Luka Rodrigue Niembo mta coopérer na Francis Kalombo po bakanganga na canal qui à l'époque nazaka na canal qui 2014 nous nazaka na CCTV tuna secrétaire ya canal qui papa Gaston combien de convocations à ANER oyo Luka Dosta nazaka na ANER Monisco abimisinga na lelo ozwaka susu ba convocation na fana na Monisco pendant 7 mois nga na fana na Monisco pendant 7 mois en 2014 pour un problème moi on comprendre donc il y a certaines choses que ça la campagne il y a déstabilisation il y a diabolisation c'est de la jalousie pure et simple nga Dosta facture tu peux transférer nanga est trop cher donc ebele bazoya ben tant que ça campagne ya mabe ya ko salir muninga ozela ngana répondre non répondre bino pourquoi on est grand par rapport à ce qu'on fait je suis moi tout moi et rien que moi tel que Dieu me veut et tel que je me connais au fond de moi-même pour moi Maka Césali je suis de la résistance et nous résistons pour libérer ces pays les pays nous appartiennent à tous pays au Congo résistance au Salakawana au gagner un peu quelque chose. Non, moi je me bats pour mon pays. Au risque de héros national Patrice Emery Lumumba. Les rond-point qui pointent à Bozi monument Kassafou Botier. Oui, pourquoi? Parce que Babunda pour payer Congo et comme pays indépendant. Ngai naza na mission nzamba pesanga. Yo peut-être yo za mosala nzambe non? Yo mbela nzambe. Nga na résistanga naza mobundeli ya mboka. Na bunda pona mboka. Mission nzamba pesanga yango wana. Ce après libération mboka na kufi na nzambe merci parce que okufi na kati avant ngala mboka oyo Congo eza ya famille Tshisekedi te, eza ya famille Kabila te. Ngai na comme président mboka pe na libérer mboko. Comptez sur moi. Merci beaucoup. Voilà, très cher ami, là c'est Dosta, quoi. Il est le patron de la chaîne YouTube Dosta Télévision. C'était vraiment, il y a un plateau. Ba propose d'aller engager kaka invité nanga na sali kaka musana nanga kotuna mituna oyo bato ba tozali nango à la disposition d'Abisso. Un grand merci à vous tous, un grand merci à mon patron Jean-Pierre Longi, qui wana na musique à la musique. Un grand merci à la canal Kin Télévision et mais également un grand merci à Babolino surtout à Congo Impact. Nous allons continuer à partager, à aimer, mais également à soutenir Moussala Nabiso. Moussala, il y a risque. Si nous peut-être y soit depuis Londres, merci pour notre soutien. Nayo Tika Kabiso, au Komela Kabiso, Blaise Moukoko, na France, merci pour notre soutien au Komela Kabiso à tout moment, mais également en bonne sanité. Papa Eli Mayoni, mon papa, au Azwanga Penza, na début ya carrière nangai, azara toujours on a ba conseil pour na koloba bino suboninga la Mama Africa. Vraiment, je vous porte à mon cœur. D'ici là, portez-vous bien. Bobo sanate ko s'abonner, mais également un grand merci à Tonton Pati. Na bino surtout Penza Tonigi bino mingi to kutana bino prochainement.